sikoyo to bandi émission na biso to kosala ngo na ye longo ndeko Jules Bavon Mwamba mbote esiko jamina Kinshasa mbote ndeko kitengezo na sepeli susu kozala na yo lelo na radio Lisanga po eleki ntango molai mingi te ozalaki na biso susu elongo tika ete tosepela na yo elongo ndenge oza na biso elongo boye mpenza tokoba na kosalaka boye po ete peuple na biso azala ya kolamuka na matondi mingi. Oui, na bande eza malamu osala introduction muke pona yo moko pona balande radio Lisanga ba oyo nanu bayoka yo te moi introduction muke comme ça bakoki pe koluka kotala na ba émission mususu eleki so bakolinga koyeba makambo mususu solaki boso. Merci beaucoup matondi mingi ndeko Kitengeyezu na ba opportunité oyo ozo pesa biso po to solo na bana mboka ya mikili mobimba totalisa bango ke po ba oyo bayebi biso te nazali mwana ya mboka na bino ndeko Jules Bavon Mwamba nazali président national ya parti Alliance pour la nouvelle classe libérale na mokuse ANCL tozali parti oyo lelo tozali na kati ya rassemblement méga plateforme oyo ezali na ba plateforme ebele ndenge tosololaki na bandeko balandaki biso na ba émission oyo elekanaki tolakaki bango ke na mikolo oyo ezoli koya tokoadere na plateforme moko ya rassemblement yango nde sango ya makasi mpona kotalisa bango ke bayeba ke ANCL na Jules Bavon Mwamba lelo tozali na plateforme ya convention des républicains oyo ezali na autorité morale mwana mboka patriarche Kitengeyezu. Alors tozali wana tozo kosala ba stratégie oyo lelo tomonte touti kosala ba marche ya le 30 novembre. Alors tozo ko envisager ba marche mususu donc parcours ya mwa muke à moins que ozala na mwa mutuna ou bien na continuer koloba continue koloba kasi to félicité bino na mingi penza pona adhésion na bino na plateforme ya convention des républicains ndenge pe tomonaki ba texte na ba photo ya yo na patriarche Kitengeyezu depuis Kinshasa et to sepeli pe mingi komona o boadere directement pe na rassemblement na lolenge wana eza vraiment renforcement makasi ya lutte pe ya conscience pour na population congolaise kaka te mais pour na pe élite okoki okoba kasi okoki okoba na lisolo ndenge okomeki koloba na likambo ya ba marche. Oui, marche salamaki oyo to programmaki ya le 30 novembre. Alors on a biso ezali réussite moko ya makasi pambate ata bureau ya PPRD fungwamaki te ata bureau ya quartier ata ya premier ministre fungwamaki te na bureau ya Kabila fungwamaki te. Donc marche salamaki ezalaki réprimé d'une manière violente na ba policier oyo na ba soda oyo bazana na conscience te. Alors na ba ville nyonso ya mboka ba centre ville nyonso ya mboka marche salamaki kitoko makasi bisika mususu bakomisaki memo ya contestation ya calendrier électoral na ba bureau ya Monisco. Biso na Kinshasa ezalaki oyo tokoko penga journée mondiale d'interpellation des leaders politiques de l'opposition. Alors ezalaki vraiment journée nationale ya ba interpellation esalamaki bongo na poka ba relaxaki ba collègue nyonso oyo bakangaki ya ba président ya ba parti mais pamba te marche quand même esalamaki oyo utaki
commune ya Ngiringiri Tiba ya Salamaki Ndambu na limité Salamaki ba 50 mètres répression et Salamaki vraiment na violence ya ndenge oyo tokoki ko expliquer binoté mais peuple azali déterminé pour un changement la mboka bilan ezali vraiment mabe makasi parce que na répression batu bazokaki mingi na répression tozwaki liwa ya Komoko na côté ya Bukavu. Alors tozoko regretter liwa wana makasi mais nous sommes déterminés pour se libérer. Pour ceux qui t'ont dit que se libérer, alors mon paya, mon tout moko ya ko libérer bisoté na buumbu oyo tokomo ko vivre nango, tokomo ko bika na buumbu moko oyo koki kozala nango na makanisité surtout ile batu boza na photo boko kanisa mboko izamboka mais ezamboka kuma kokana kombo mais mboka ezo vivre selon mibeko mboka normalité, un état de non état. Ya solo toyoki nego epsipiso pona ba marche esalemaki jeudi eleki ya le 30 novembre kaka na Kinshasa te kasi na bavile ya minene mpe ya mboka République démocratique du Congo ndenge yango elekaki siko na ntango oyo bato bayi na mandoki ndenge olobi eza nanu na bapolisier mosusu mpe na kati wana ezozala bapolisier te ezozala bato oyo mouvance présidentielle azobongisa tia bango na kati wana balata tenu ya bapolisier mpona koluka koprime bamanifestant na ntango oyo sikoyo bango bazokontinue ba stratégie ya ndenge wana po rapport mpe euti kobima sikoyo ya organisation ya défense ya droit de l'homme international wana oyo na Human Rights Watch kombo nango balobi M23 bazaki utilisé donc c'est-à-dire mouvance présidentielle ba recruter ba ancien M23 pona bango baya ko opprimer ba manifestants na République démocratique du Congo. Siko face ya ba situation ya ndenge wana eza pe na ba stratégie oyo eza développé, c'est pas obligé ya ko étaler ba stratégie yango awa mais ezaka pona koyeba soki pe ba réflexion ezali pona koluka kosala ete peuple pour peuple pe quelque part soki azana peur oyo aza nango oyo papa na tue Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaki na 2011 tango akendeki na Kisangani avant l'élection alobaki na français menga akoloba ngo na lingala alobaki na ye awa pona kosala campagne ete kasi na ye pona kosunga bino bo longa bobangi eza na ba. Merci beaucoup. Oui, je parole. Ouais. Nalandio malamu ndeko kitenge yezu makambo oyo uti koloba ba stratégie ezali makasi pamba te soki na etumba nyonso ezalaka na mutu kolonga na mutu oyo ako kolongisa ye. Alors na etumba oyo tozali nango na peuple toza na pu ya Nzambe pamba te peuple aza na raison na ye azali vraiment déterminé pour na kobengana bato oyo gouvernement régime oyo ezali munguna ya peuple. Alors Nzambe ko kondima peuple a souffrir ti soki ti wapi te. Alors nazo ebisa yo ke ba stratégie eza makasi pamba te yo moko uti kolobela yango awa tokoki ko révéler yango awa te. Soki moto abeti yo lelo lobi abeti yo loko etumbeza kaka chaque jour photo bundana ye yebaka ke tozokende kaka na koluka ba kokundola vraiment eloko nini place ni azobetela biso place ni biso pe tokoko betela ye yango wana bisika wana nde etindi biso na annoncer bino lelo bana mikili mobimba ke tozali na marche ya makasi le 19 ya décembre ya sanza oyo ya décembre toza na marche ya munene oyo tobapise yango marche moko ya sommation et mise en demeure. Alors marche wana tozo kobapise yango na terme moko stratégique, terme moko magique
oyo toza nango mikolo ezali kaba lisolo. Alors ndenge nazokosolola na bino boye bato oyo bozokolanda ngai nazokabela bino lisolo. Lisolo ezali nini? Tokaba lisolo po toluka alternance. Alors lisolo ezali nini? Lisolo ezali ke tokaba lisolo terme stratégique magique oyo toza nango na mikolo oyo ezali ke bana mboka basheki bapolisier basoda banani bafonctionnaire baétudiant bato nyonso ya misala bana nyonso bamama maraîchère bato nyonso botelema boke moko botelema lisanga po tobengana régime oyo monguna ya peuple. Alors faut totelema pamba te vi ya bato ekoya kobeba vi ya bato ekoya kosila kaka boye po basi babotoli biso nyonso me batikeli kaka biso espoir ya que tobengana bango na article 64. Alors tosengi na interprétation ya cour ya article 64 par la cour populaire. Cour populaire ezali peuple congolais ye moko atelema po akoma cour ya interprétation pour moko ya justice. Alors na popularité na biso nde tokokolonga, na popularité na biso tokokoma bombe moko ya makasi contre ba stratégie na bango nyonso ya répression ya oyo basalelaka biso na bamarche oyo euti koleka. Ba stratégie za makasi mwana mboka kitenge Yesu. Ba stratégie za makasi oyebi ke na bisika ya boye moye tolobela ngo ezate. Vraiment to sepeli koyoka ete ba stratégie ezali makasi réflexion ezali na situation wana po toza pe koyoka pe komona bipai na bipai bato bazali pe ko se plaindre pona yango basusu bazali komona yango lokola échec ya opposition to rassemblement pona likambo ya ba marche na ba ville morte. Po bato ba comprendre sous sens na malamu te po yango ezalaki te tango bazoyesa bato babima mokolo wana ezalaki na signe ya avertissement to kolakisa na mokili ete peuple azo rejeté position quelconque oyo neti calendrier électoral ndenge wana ezalaki nde ba manifestation ya kolakisa ndenge wana mpona koya kotalisa ete voilà mokili mobimba bamoni na kati ya mboka libanda ya mboka. Et après oyo ekoya na nsima wana nde ekozala moto kasi ndenge tolobaki liboso eza oppression nde moto ezali kobangisa peuple malgré oppression wana tozomona bien peuple azali se manifester malgré oppression peuple aza se manifester pe tozomona baza kozanga pe te na bato na mandoki ya bakabiliste mpona koneutralize peuple na ndenge nyonso tu ti ezomema pe kaka ba mort ndenge otangaki ke na jeudi eleki eza na mort moko oyo ezali enregistré na oppression oyo esalemaki. Donc il y a pas à dire que échec eza wana échec ezali plutôt na côté ya pouvoir po baza ko banga bazotika bato bazali sans armes toloba bato bazosala ba manifestation pacifique bazobanga bango. Donc balaxi déjà échec ya ba mbula nyonso basali na pouvoir o baibi yango ete peuple atikali ko se retrouver te. Vraiment to sepeli ndenge conscience eza na niveau ya opposition ya rassemblement ya classe politique tozali biso nyonso ko soutenir pona ko développer ba stratégie ya minene. Sikoyo toke na likambo ya calendrier électoral bien que tozali na confiance te Kabila na Tshibala nanga bako-organiser ba élection pour publication ya calendrier électoral eza garanti te toyebi na malumalu pa publiaki calendrier électoral ezaki na cadre ya mandat constitutionnel ya mibale ya Kabila po élection esalama avant fin 2016 toyebi ndenge leka malumalu akufa bakunda ye na calendrier wana sikoyo makambo ndenge ezoke sikoyo kuna na Congo na likambo ya calendrier électoral na surtout ya loi électorale oyo
eleki na parlement na corruption oyo eyebani okoki oyebisa biso ndenge nini? Merci beaucoup. Makambo ya calendrier électoral ezali calendrier moko bango moko babatiza yango des contraintes. Ba contrainte oyo bango moko babimisi yango ezali intention na bango déjà ya kotalisa biso que bazali na posa ya koorganiser élection te. Ya liboso ba timing oyo babimisi déjà pona loi électorale. Loi électorale ba changeaka ba règle de jeu te na katikati ya match. Calendrier ebimi bolingi bo changer règle de jeu oyo ba bengi loi électorale. Tozaki na loi électorale oyo fandaki kimia. Boyo ko bimisa loi électorale oyo moko assassin. Loi ya ba assassin, loi moko diabolique oyo ezoko boma démocratie, oyo ezali ko boma état, oyo ezoko boma mboka. Oyo loi moko ekobimisa ba crise sociale makasi oyo kobimisa ba crise oyo na katikati ya ba circonscription électorale entre ba candidat na ba électeur na bango, crise ekobima makasi. Loi moko boye tozo batizango loi moko assassin. Alors loi wana ekotikala koleka te, et puis loi wana ekotika kosala élection na mboka oyo te, wana tozo confirmer bana mboka ndenge wana loi wana. Et puis na CENI oyo okutaki kosala ba réunion na bango stratégique le 24 novembre ebimaki polele na miso ya bato nyonso batalisi biso ke CENI ezali juste allié ya MP. CENI et MP ce sont des alliés. Alors bato ya bongo nanga président ya CENI ye mutu akosali sélection na mboka oyo te. Et il faut CENI elakisa neutralité nango, esengeli CENI elakisa ke eye kosala maponami mpona kimia, eye kosala maponami mpona ba oyo bazali jouir na confiance ya base dirige mboka, bakamba ba parlement, bakamba ba bisaka nyonso oyo esengeli mpona mboka ekende liboso. Calendrier eza na soutien moko te ya peuple congolais. Pamba te calendrier esali débordement concernant accord oyo tosignaki ya Senco epesaki une année. Alors calendrier bakoki kosala ngo et déborder une année wana te. Bien que une année wana ba recommandation nyonso oyo tozwa mikano nyonso tozwaki kuna basaleli yango te, basali makambo na ndenge na lolenge na bango. Alors tokosala transition sans Joseph Kabila pendant 6 mois, et puis tosalisi maponami na lolenge ya malamu makambo pe ekokende liboso. Alors oui, tozo continuer kotalisa bana mboka ke bazala soudé au peuple soki atelemi, peuple akose libérer ye moko. Peuple azali une grande armée, ezali na armée na mokili oyo eleki peuple te. Peuple congolais aza naïf te, peuple congolais aza vigilant, peuple congolais aza debout, peuple congolais aza sensibilisé, et puis aza averti que lelo il faut abika atelema pona destin na ye, pamba te tokotika na oyo ekufi bana bakoya kokuta eloko moko te na sima biso. Malobe pa na yo kende. Toyoki yo na keba mingi ndenge olobi pona likamba calendrier électoral na loi électorale. Ya solo penza tokolongisa yo ndenge olobi ezali nanga te nde akomema biso na élection, et loi électorale yango pe eza yango te nde oyo ekomema biso na élection. Donc to se distraire te côté wana esengeli koyeba te transition sans Kabila yango tango ekokota ekotala lolenge kani ba élection esengeli salema na ndenge elongo bani po tomoni eza kutina tina ya kolobela awa te. Même bato oyo bazali na kati ya gouvernement na bango corrompu oyo bakoti oyo baza komibenga ya opposition baza pe contenté
na loi électorale yango. Oui. Balingi ba créer crise na kati ya gouvernement, ba débaucher nyonso oyo ya dialogue ya cité de l'Oyua, ya dialogue ya Senko. Ba débaucher nyonso ba telemi. Donc loi wana ekotika la kosala maponami na mboka oyo te. Likolo oyo tozali na système ya transition sans Kabila. Ekosala mabongo parce que yango ezo pour se retrouver dans l'article 64. Na muntu oyo alingi a gérer pouvoir ou batu oyo balingi bakamba mboka na lolenge ya makasi na lolenge oyo ezali kotosa mibeko ya mboka te batu wana il faut bobengana bango. C'est ça la transition sans Kabila. Donc ekosimba bongo parce que ekomami déjà bongo la constitution na biso. Ya solo ezandingo ofandisi wana transition sans Kabila ezali constitutionnel bato bazo kanisa kolobete koluka kolongola ye pona koorganize ba élection sans ye eza kobundisa constitution bakosi po yende mobomi monene ya constitution bapesi ye grâce na accord ya Saint-Sylvestre a respecter yango te donc eloko ezali wana eza yende aza problème aza solution te eza te moto soki ata balobaka batiaka moto ya maladi batiaka ye soki pe babactérie mosusu to bavirus mosusu kasi eza kaka oyo ezopesa ye maladi wana soki obakisi yango akobika nango te po eza vaccin susu te asi akwe deja na maladi wana esengeli eloko mosusu ekoya kobundisa bactérie to virus wana. Donc wana penza toyoki yo pe tolongisi yo toyebi te soki oza susu na makambo susu oyo okoki oyebisa biso po totikali na 8 minutes awa po na programme na biso esila. En tout cas natondi bino matondi mingi talisi ke bana poto bana ya mikili mobimba bana RDC peuple congolais tozali ba orphelin te lelo parti na bino ANCL tozali officiellement na kati ya rassemblement à travers plateforme politique ya convention des républicains ya mwana mboka patriarche Kitenge Yesu. Alors tozali ensemble mundele soka lingi à soutenir peuple congolais mundele soka lingi azala na peuple congolais, il faut soutenir la voie du changement. Pambate soki lelo wa porter soutien na calendrier et bongi o bandana na kotala que accord o isale dimisa calendrier wana ezalaki bafoué ezalaki respecté. Alors il faut commencer d'abord soki balingi ba soutenir calendrier ba bandana ko soutenir accord ya Saint-Sylvestre ezali lokola testament oyo kondo patriarche Tshisekedi atikelaki biso. Alors mundele oyo azo soutenir calendrier azo soutenir accord wana te tozomona lokola munguna ya peuple congolais parce que le biko na biso ezoleka à travers respect ya accord wana. Alors maloba oyo tokoki kopesa communauté internationale yango wana. Il ne faut pas soutenir d'abord résolution nyonso ya Senko ezali testament oyo Tshisekedi atikela biso. Merci beaucoup na bandeko nyonso amwa ke motuna mosusu ezala. Tozali sikoyo na motuna moko ya mokuse oyo tokotuna yo po biso toza na diaspora touti biso nso kuna situation oyo esalaki to ezosala makele mingi ti lelo oyo ya Libye ndenge bateki bakoteka kuna bato moindo na kibombu soko oza na liloba ya kolobela yango. Oui, maloba oyo esalami na Libye oyo ezosalama ti lelo eza maloba moko makambo moko ya busoni. Ezali problème ya organisation ya migration mais ezali kaka bandeko na biso mindele
soki bozali na bilanga na bino baplantation na bino bozangi main d'œuvre bosalisa dv lotori lokola bandeko ya États-Unis bazosalisa yango parce que biloko wana ezali favorisé par bamindele. Alors mindele soki babomaka Kadhafi te tokoka komona babiloko ya bongo te ko maltraitance ya mutu mwindo tina niveau wana Kadhafi akoka kotolere yango te. Alors mundele alingi tozala kaka na nsima na ye na se na ye nasengi na peuple libyen nasengi na bana poto nasengi na bana mboka nyonso oyo azali na mwa moyen ko se déplacer pour akoma place wana il faut tokoma to soutenir bandeko ba biso bazali na pasi ti lelo mingi baza kaka na ba situation wana nana babimi te tokende obimisa to libere bandeko na biso baza na pasi makasi bazongisi so na bowumbu oyo tomona kala toyebi ke mundele atika nano te mais tokoki kovivre biloko ya boye na 21e siècle na miso na biso te. Maloba na biso ezali ke tozali na mawa mingi totala crise wana migration wana ya busoni bongo totala ngo na miso ya kokanga te tofungola miso totelemela biloko wana esila. Merci beaucoup. Tondi botondi mingi ndeko Jules Bavon Mwamba ndenge osoli na biso boye na pokwa lelo to kozala na yo elongo ntango nyonso ekosengela mpona kosala ete peuple congolais azala mpenza mobundi ya malonga. Merci beaucoup. Merci mpe lisusu tozali koclôturer émission na biso sikoyo awa